parole une explication. Le peuple a besoin de l'explication. Dans ces derniers temps. Dieu bénisse son peuple. Boti kolanda wana clip ya David Nzuzi na bandi esepelisi frère Nabiso William Saela esepelisi frère Mata Masikini esepelisi sœur Nabiso sœur Romaine Landu na bandi batinyoso balandaka banzembo nzambe basepeli mingi ndenge bauti komona nzembo kitoko ya frère David Nzuzi kala mingi te bokozwango na marché donc bokitala bino mitema soki pasteur Francis Lola alaki eloko asalila kango tozongi lisusu awa na Champs-Élysées epai tokolekisa émission na biso soko na basali ya nzambe faut pe kosanze lingala sasa ipi engenge bene zoka Tombi na loboko na ngai ya mwasi sœur na biso Justine Makope ye awuti na Vienne kuna na Autriche epai wapi azali awa na Paris na séjourné munene kasi ye azali sœur moko aza kokamba batu menamba suki ya bamesh na ye eza ya bonzambe komo nango Justine Makope yana lingi ye moko yebisa biso tokoki kozwa yango wapi ebandaki likanisi wana ndenge nini bamesh otie yango na kati ya bana ya nzambe Sœur Justine Mbote. Bon, papa Chatola Messing na mutuna wana meshi wana Justine Wai Makope eza lokola sorte ya loterie moko ba fournisseur nyonso ya États-Unis oto fana na bango ensemble ba décidaki que tout ça la mesh to créer marque na marque wana balobaki marque wana kopote Justine Wai Makope. Et donc, les méchants nzambe, comme on a na prière mingi, les méchants nzambe, mutu nyonso tu faut apporter à la terre. Comme on il faut du Justine Wai Makope. Donc Justine Wai Makope ezali yo. Ezali ngai Justine Wai Makope. Mais siko batiango na kombo ezu ba mesh. À partir des États-Unis, batiango, batie l'étiquette tout ça. Ba étiquette nyonso Justine Wai Makope. Ah, bon, kona salami kaka po bato ya nzambe, balata yango to bato pe basambela katia ko somba pe atina mutu. Et salami pour le monde entier, pour la moto pour la moisse nyonso. Et salami meshi wana. O pe ayedi nzambe te akoyeba nzambe a partir ya kombo ya meshi wana. Parce que meshi wana eza inspiration ya nzambe. Meshi wana donc ekolatama na moto nyonso tu. Moto nyonso tu akotia yango akopambwa. Donc namona na meshi wana otia verset biblique moko na tanga wana. Ezali verset biblique eza Marc 11 24. C'est-à-dire nyonso tout osengaka. Tondima déjà que tout jouer yango ici ekokokisa. Amen. 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 Merci maman Justine na rappeler le soso que maman Justine Wai Makope avant na Vienne na Autriche. Shop na ye eza na Vienne na Autriche. Donc mesh wana comme na Justine Wai Makope. Donc on sa kotana mutu, moi si nous sa kotana mutu akopambolama ndenge nzambe alingi to pambolama. Maman Justine pona tokomi na suka sombele bisanga. Est-ce que ozana makanisite awa na Paris oti na biso ta boutique mo pa itokozula ba messe ya Justine pe Makope ba nyonso bazolanda biso baye ba ndenge nini tokozula ngoli kanisa zate. Bon, ma messe Justine Wai Makope côté kama awa na maison Leader Production et pas ya pasteur yemoko. Donc côté kama awa prochainement le gens nzambe côté kama pepa ya mosale monene ya nzambe pasteur Francis Lola. Ouais, ça va ndenge pe kuna pa na bino na Vienne ndenge to solona libanda ke ba ko tuna pe eloko ya David Nzuzi ko bima mokoloni kuna pe ko teka David Nzuzi ndenge ba deso ba ko zela na Autriche demande za ya mingi. Merci bandeko tokomi pembeni ya suka ndenge to baki na bino awa ke awa na kati ya Champs-Élysées
Donc toujours bazoteka biloko nyonso toza toujours tokokoba lokola ndeko na biso les grands courageux les grands traiteurs guinéen Arata Nzongo ye aza traiteur monene bafeti na bino tout akosala yango pasteur Francis Lola tokomi na suka eloko malamu bumelaka te tokozongela yo so na bemission za koya parce que toza na bateme ebele toko aborder na yo po yo zaka ouvert ozala kwa ba pasteur mususu te soko yo invitation na biso oyaka mbala moko ba pasteur mususu baza kokima biso na ba question po mokili zotambola sanga ba pasteur ezokende na ndenge ya mabe tokozona émission ya oyo kolanda lelo ezali mokolo ya David Nzuzi ozana maloba ya suka te po yebisa biso nga koloba lelo basuka te pona tokufi te ozana maloba kati te oyebisa biso po tokomi pembeni ya kosisa en tout cas na pamboli nzambe mingi merci bandeko nyonso bakolanda émission oyo tosali yango vraiment mpona pas but ya sujet ya polémique mais juste kolakisa ke likabo mosusu ekozala mpe na ndeko mosusu mpe akoki kozwa yango mpe apambolami nango ndenge ndeko azalaki quand même cousin ndenge tomoni Jésus Christ azalaki cousin ya Jean Baptiste ba Jacques mpe baki bandeko ya Jésus donc Jésus mpe na kati ya ministère azalaki na bandeko na ye kolobaki David Nzuzi afandi pembeni na José Nzita ndenge balobi ke un homme peut donner que ce qu'il a kofanda na ye pembeni ya José Nzita esali mpe ke a transmettre grâce wana yango boza komona azali vraiment koyemba lokola ndeko José Nzita mpe na kobina lokola ye kombo na kolo ekumisama na kati na libota oyo ba pambolami na nzana eloba na nzambe bango mibali babengaki basa na nzambe baza kokomisa nzambe mpe kozonga na koloba na bana na nzambe boye tokomi na ntango ya pokwa bosengemelami na komilengele makasi tokoke na betonga me kotuna mpe nzambe etongani okokota kotuna mpe betadame ya bato na nzambe mpo tokomi na ntango na suka toboyi lobi bomi tuna ba question makasi bolo basoki na yebaki mais tokomi na tango ki molimo na nzambe il faut eloba na mwana nzambe nyonso tout donc eloko na sengi ya makasi yango wana bondela makasi donc ndenge tuzokoloba na tango donc distraction moke bonzambe ebele distraction moke bonzambe ebele si loga na biso ezali distraction moke bonzambe ebele na sepeli moke me na sambeli mingi donc ceux qui bonza baiser belé vous allez protéger donc il m'a beau terminer sur kimia bassin dans nzambe c'est ce qu'a besoin boza na kimia pe boyamba lipamboli oyo uti na nzambe na nzela ya David Nzuzi na kimia en tout cas shalom ba kimia na mabota na bino na pamboli ndeko siatu la pe na mama uti na Vienne en tout cas nous c'est ça na kisena bolingo na nzambe oyo sika na bino en tout cas ceux qui nzamba sali ngolo boye na kati mesiko boko pambola ma ezesiko nzamba pesi biso pona ko ba kolekisa lobana na nzela na ba DVD pe na ba coiffure nzamba pambola bino. Merci bandeko tokomi na suka tokobosa na te pamba te nzamba lobaki botanga na bino dayebi versango te me bakoloba siatula mpe baverse nzamba lobiki botanga na bakombo bobwaka na mabanga kasi bobosa na ngai te tokobwaka liboso Jésus ya Emmanuel wana libanga ya liboso sima toye na mabanga ya bata mokili onosi Mbambe prix Nobel onika ndenge ezalaka bato basungi biso William Saela Yuyu musique ya Paul frère Paul Yuyu musique tobosani te bato nyonso bakokamba biso lokola ba Diego musique basimbi biso na nzela oyo tobosani te Gile Nzongo le grand traiteur ye wana Arata akokamba biso na nzela ya bilili ezalaki bongo Jean Molai ndeko akozwa biso bilili tobosani te nzamba lobi te bonzambe eleka distraction ezala moke bosepela na bino me bonzambe eleka bobosana nzambe te parce que tokomi na ntango ya pokwa ntango ya suka bato bazokufa olali lobi oyoka moninga asali AVC ezolakisa nini tokopesa teme nango eyini koloba avant na bandika na awana avant bongo na kosesela bino siatula aloba oyo alingi kosomba théâtre alingi kosomba musique ya nzambe en tout cas tozwi esika nzambe atindeli biso basosola partout bokokuta yango awa epai ya leader production ezali na 13 rue Marcade awa na Château Rouge place akobunga te donc accueil eza kitoko so tobengaka Champs-Élysées ata molongo ezali me biso awa malili et puis gentil bakoyamba bato bien kobosana pete kokatisa suki kokangisa suki sano ezali awa kitoko tozosala nyonso somba eloko ya mwana nzambe mpo ozwa mapamboli donc balobi te yaka awa na Champs-Élysées leader production
et puis okomona biloko na talo bien parce que moto nzambe nde akomprenaka pasi ya biso na biso bata nzambe abomaka te atia prix likolo no ekuta za ko diminuer ba solde pesa naka ba kolonga ba 3 euros ba 2 euros pona ko salisa bana ya nzambe ko bosa na adresse te 13 rue Marcadet awa na Château Rouge na Champs-Élysées et c'est tout l'ensemble. Si c'était à refaire, moi je glorifierais toujours. Le frère Alain a réussi quelque chose de la part de Dieu. Et nous tous, nous sommes bénéficiaires. L'Église, corps du Christ, bien sûr. Nous bénéficions de ces choses-là. Moi je célébrerai toujours Jésus-Christ. Si c'était à refaire, moi je psalmodierais toujours Jésus-Christ. Car il est tout pour moi. Il est. À cause de ce que nous sommes devenus en Christ, il n'y a qu'en Christ qu'on peut puiser ce bonheur éternel et inépuisable. Alléluia. Rendons grâce à Dieu, rendons grâce bien. Et je pense que après avoir reçu de tels enseignements, je pense qu'on ne peut plus adorer de la même manière et on ne peut plus louer aussi de la même manière. Pour moi, il est tout pour moi. Mais vous, à qui la parole de Dieu a été adressée? La parole de Dieu dit, ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, la parole les a appelés des dieux. Il y a eu tellement de révélations que nous, l'Église, nous sommes appelés à comprendre ces choses et à les communiquer au peuple de Dieu. Moi je suivrai toujours Jésus-Christ. Maintenant nous avons loué le Seigneur pour la vie éternelle, parce qu'il nous a donné l'éternité. Et nous prenons 5 minutes, nous louons Dieu pour ça. Monsieur nous sauve. Je ne suis pas en train de déclarer Alain Moloto c'est un apôtre, non. Mais il peut aussi donner les enseignements à ce qui concerne l'adoration de louange à l'église. Il est mon berger, il est mon berger. Parce qu'il était porteur de la parole. Et qu'il annonçait la parole, il a approché la vie, ils ont commencé à crier. Les dieux ont formé les hommes, sont descendus vers nous. J'ai beaucoup aimé parce que, en fait, il a abordé l'élément essentiel pour pouvoir adorer Dieu, c'est-à-dire l'amour. Alors, toyoka na poto atoyoka pasi batielaki au poison kisasa yango okende kotika batielaki au poison kokufa ezalaki ya solo. Que la terre préfère de tout l'univers. Écoutez, si on doit suivre tout ce que les gens disent, on ne fera plus rien dans la vie. Mais pourquoi simplement Alain Moloto? Écoutez, moi je sais pas. Moi je sais pas, mais je pense que je fais tout ce qui est de mon mieux pour être bien avec tout le monde. Et sur ce, les gens se demandent, est-ce que vous êtes aujourd'hui, vous appartenez à Antoine pour vos productions? Parce que les gens n'arrêtent pas de parler ça. Les gens n'arrêtent pas de parler ça. On ne sait pas toucher Alain Moloto. Parce que les gens nous voient, nous écoutent. Ils se disent que je ne peux pas toucher Alain Moloto sans passer par Antoine. Non. Alors, encore une chose, on voudrait des politiciens. Parce que vous avez fait une chanson, je dis vous, le groupe, pas tu, mais le groupe, tout est encore possible. C'est encore possible. Les gens se sont dit, vous êtes dans l'opposition, vous avez touché le pouvoir en place, le gouvernement. J'ai pas cette mission Mis fin au règne de mes souffrances, ainsi comme les errances, dans les mauvais jours et devant tous mes défis. En lui je me confie, et quand je crie El Shaddai. Jean 19 17 Après un long moment de méditation et de prière, leader production du leader pasteur Francis Lola présente Frère Matou Samoué dans un nouvel album Oye Eko Mama et Si Eko Mama. Ce qui est écrit est écrit. Ainsi, après une série de chefs-d'œuvre tels Kiesemouyesu, Libalai, Fumola et tant d'autres,
Mathieu Samuel et son groupe Kiese Mouyeso nous reviennent dans Oyo Eko Mama et Si Eko Mama. Moto auta na mabele akozonga na mabele kasi soki na kanisi ndenge ekozala ekosala pasi na motema ye moto tozalaki na ye ye wanake yo moto tozalaki na ye ye wanake yo lolengeliwa yango ekozala biso toyebi te soki atongo tope ya pokwa biso toyebi te dégagner les richesses à quoi sera l'homme dégagner les fortunes pour gagner les royaumes des cieux et d'aller en enfer pour gagner les royaumes des cieux et d'aller en enfer. Alors, à quoi sert l'homme d'une gagner quotidien pour perdre son royaume? Cherchez à bien mener le royaume et la justice est notre Dieu. Le reste nous sera donné par-dessus. Oh, oh, oh. Cherchez à bien mener le royaume et la justice est notre Dieu. Le reste nous sera donné par-dessus. Oh, oh, oh. C'est lui qui est l'ami du monde, il est l'ennemi de notre Seigneur, car le monde est sous les pouvoirs de l'erreur du diable et Satan. Voilà pourquoi dans les 2 heures, Satan a dit à notre Seigneur. Yawe na ngai yo koza bolingo ye papa na nga na yembeli yo nga nazalaki naliku mwa mama nasengaki na ngai yo te nakotama yo moko polaki nga nzambe obimisi nga na mokili oyo yo tiki ngai mpe pamba te opesi ngai mangoma koyemba madeso apa na yo nzoka te yango nalobi epa na yo. Merci Nzambe, merci Nzambe, merci Nzambe, merci Nzambe. Yawe na ngai yo koza bolingo mingi, Yawe yo koza bolingo mingi mpona ngai, Yawe yo koza bolingo mingi. Yawe na ngai yo koza bolingo papa na ngai na yembeli yo ngai nazalaki na libuma mama ngai nasengaki na ngai yo te na botama yo moko polaki nga nzambe po bimisi nga na mokilo ya se yo tiki ngai mpe pamba te yo pesi ngai mongo wa koyemba madiso bana yo zoka te yango nalobi epa na yo merci Nzambe.
nazalaki na mokili oyo boto nyonso abwakaki ngai liputa langi bwakaki ngai baninga kutu koloba te nga nakomaki objet de moquerie inutile na la société moto oyo waza na kati ya libulu po bimesengi ye natombola maboko nga natamboli maboko nange epa na yo elembango elakizi. Merci Nzambe, merci Nzambe, merci Nzambe, merci Nzambe. Leader production du pasteur Francis Lola vous présente l'Ifoko du ciel dans un nouvel album, le patron lui-même. Le patron lui-même. Un chef-d'œuvre signé l'Ifoko du ciel. L'Ifoko du ciel. L'artiste musicien chrétien, pasteur à la source d'inspiration intarissable. Des louanges, des adorations destinées au patron lui-même. C'est la vertu, le commencement de la sagesse. Je suis dans la main de Dieu. Le patron lui-même. C'est pour la première fois qu'on parle du patron lui-même. Ça, c'est la révélation de l'Éternel notre Dieu dans une œuvre discographique. Le patron lui-même, disponible en CD et DVD dans tous les points de vente habituels. Le patron lui-même, production et distribution, leader production du pasteur Francis Lola, le pasteur de la rue. Yoka Loyembo ya Nzambe. Yesu Pablo Baba Chipeva, Chibabu Pablo Baba Chipeva. Wana motema tango na pasi nanga ekomelaka natuni na Nzambe nini ngai nasala pote na monaka pasi ya boye Yesu Pablo Baba Chipeva, Chibabu Pablo Baba Chipeva. Io celebrerò, canterò al Signore, canterò un canto nuovo. Io celebrerò, canterò al Signore, canterò un canto nuovo. Loderò Lui, canterò un canto nuovo. Loderò Lui, canterò un canto nuovo. Dio ti benedica. Yeah.
fidélité dormira dans nos cœurs à jamais. Ta royauté restera pour toujours, ta sainteté régnera dans nos vies, ta fidélité dormira dans nos cœurs à jamais. Kanisa kotianga melina mokongo Jesie yoye baki kotinda Davidi liboso na Goliath po abundela bana na Israele. Papa lolola zali mwinda oyenge kisaka bomoi zali nzela oyongana kotambola na banga nini tonetoli kiti ya bokonzi na yo papa yokana bondeli yango kokisia bilaka kololoba soki yo te ngai naluka nzambe mosusu na kati ya butu na ngoni okoza vandi na motole akanselesili yo alobi ngai nde masia ngai moto ya liboso nakosala mpe ya suka basali ya nzambe oyo baza koteya biso ntango nyonso boyebi te nini oyo nzambe asalela bango mpo basalelaka ye. okomonanga ntango nyonso nazela kaka ya eklesia oyebi te nini oyo nzambe asalelanga mpo nakendaka eklesia. moto kutu oya mokili soki apesi eloko sengi merci ye ebongo nkolo ya pema ye topesi ye nini. amengaki mwana na ye ya liboso Esau mwana na ngai kele na zamba yo bo banyama yakana no mango yo lamela ngai mwana na ngai mwana na ngai ala lingina kufana ngai pasini ya maza kozonga alapela papa na ye yoka mama bandaki koyoka balobo rebeka bayokaki lisolo oyo ebe abengaki mwana na ye oyalingabaki yakobo mwana na nga maruka na nsima kamata nyama kana lobango na lamela yo kusana nango liboso ya papa kosanga ide ezau kobanga te mwana ezali kangwa lipango lyoyo soto ya mongongo ya oyo confusion bana na mbaye ebibika malebwe papa kobosana mwana te papa kobosana mwana te abipusana ngana okaso